biso tozala racheter lelo esengelaki yesu masi apesa apesa amipesa lokola meka amipesa lokola sacrifice epa olanda akosipote charge aolanda naolanda charge eleki makasi charge eleki makasi akoka te papa eza sacrifié plus de 24 ntaba ntaba wana eza bato donc na 24 ntaba wana donc papa edi azalaki représenté na 24 communes. Shalom Nabana Nzambe Nyoso, shalom de partout ici quand vous allez en biso, tika Nzambe alola apambola bino. Je vous ai toujours demandé une chose, de vous abonner massivement. Abonnez-vous dans notre chaîne, dans votre chaîne Feza TV officielle. Eza chaîne na yo, chaîne na nga chaîne na biso nyoso. Chaîne oyo eza pona lokumu ya Nzambe. Témoignage, interprétation des songes, intercession nyoso oyo etali pona kolokumu ya Nzambe eza na kati ya chaîne na biso ya Feza TV officielle. Je vais vous demander de vous abonner massivement. Pe na pamboli Nzambe na ba abonné nyoso o basi ba s'abonner na ba o basi ba s'abonner te vraiment boya na lomba go s'abonner parce que makambo malamu elali pas ya Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je ne suis pas seule dans notre plateau. Na yambeli bino l'homme de Dieu, le pasteur Obin Makaya, otoza na na plateau na mokolo lelo. Toko solo la pe toko partager oyo ezali masolo ya bla o etali likambo ya notre papa, notre frère oyo otaki kotika biso kombo na ye edingwe tokomeka pe ko décortiquer ba makambo eza wana elongo na musala Nzambe pona ko édifier bana Nzambe oyo il faut ba participer na ba matanga ba participer na ba cérémonie ba katière. L'homme de Dieu a confondu la biso pona kotakisa biso nini ekose passer mokolo ngo basali appel ekozala ndenge nini. Alors ensemble avec notre réalisateur. Bonjour papa pasteur Obel. Bonjour maman Fa. Bonjour. Nzamba lobaki. Bino mozataka soki esimba lobaka ke c'est bon. Nzamba zobatela esala bo nzamba obatela. Non, frère Jacques azoloba so tozovivre na ngolu. Donc so nzamba bateli te ozobatela na pamba. Nyonso ngolu. Moi liloba na bana Nzambe. Na pamboli ba nyonso bazolanda biso na Feza TV soki olanda s'abonner te s'abonner chaîne ya biso yango awa okomona makambo ebele ya malamu awa makionele karatene na lobaka te makiona kwa ezaki awa nyonso eza bonzambe bio na bio yo ozolanda biso partout dans le monde oza na France Canada oza wapi ozolanda biso ozwa occasion ya kolanda biso que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement na Feza TV. Nzambe abozanga te kopambola. Amen. Nzambe apambola biso nyonso. Papa be tozana mwa lisolo mo eza très important. Toyebi ke o babengi edingwe mutu na ngenge champion ya Congo umeli na musala ya catch edingwe akufi mwa bapeli ya bandeko na ezali balobi batu baya na veille mortuaire baolamusa edingwe pour 5 minutes baolamusa edingwe pour 5 minutes apesa kaka population oyo ekozala na veille mortuaire mbote et puis alali na cercueil. Okoki koloba nini pona bana Nzambe oba kopaka Nzambe apamba ba nyonso bazolanda biso papa edingo za icône nano ya mboka na biso na domaine na catch omoni ki avec malade atiki biso mais que son âme repose en paix et papa edingo za bebisi bato ebele na monde ye ame ko se reposer en paix a bebisi bato ebele. Donc, âme et se reposer dans la ezaka fête eza na lieu de trauma. Ah, ya solo. Bon, sikoto banini. Que la gloire soit au Seigneur. Ah, la gloire soit rendue au notre Seigneur Jésus-Christ. Ndenge a zimoli monaye, ndenge a permettre même a bebisi bato belé, a bebisi ba pasteur, a bebisi humanité entière quoi. Surtout na Congo a bato belé ba qui se pas bato belé ba pasteur belé ba simba biloko ayebi tu vois. Donc à mettre la maman à qui n'en soit aussi ma maman sous ma pasteur balobi batikeli mwana edi ya mobali edi ngoye moto aza na charge nyonso batiki
Ah, pourquoi pas aussi porter charge d'amour parce que il y a un homme ma charge, il y a Congo, il y a Bataché, tu vois. Donc le roi peut bâtir les bisous, peut éviter ce bâtir les lignes, tu vois. Mais dans le baka héritage à Malam Marouti que là-bas nous a sur ma femme. Donc à ta bâtir qu'elle est, à ça la mode. Papa est dit Azaki Nango, à Salini. Yo tu es au Joko, c'est un amené reposer en pété parce qu'il est un allié de ton parce que au bâti qu'il y a soit à profiter parce que bientôt il n'est pas Hollande, voir aussi côté charge. Hollande. Charge l'équipe Makassi. Charge l'équipe Makassi. À Bogate. Parce que Robert, tout soit dans le Kambu, pendant que Batuba Poufaka et la interpellation, na bisoba nanza me piba salanza me keto bongama. OK. Papa Edingwe na landine de Konea Mobali à lobby. Edingwe pour comme champion a sacrifié 24 mitu en tabana 24 communes à Kinshasa. Na ba Carrefour. OK. A ça la sacrifice wana pour azala récompenser na Lucifer. Abimisa est champion. Celui qui est Congo champion. A ça la 24 sacrifice à 24 mitu en tabana 24 communes. De tant que homme de Dieu. Okoki koloba nini na batu oyo balukaka gloire ya mokili eza na batu mosusu balukaka nzamba salela ye abengi yo pasteur salelanga bona bome ozomona muntu ya monde molili a sacrifié 24 mitu ya ntaba na 24 communes. Tu sais na spiritualité ce qu'on appelle sacrifice c'est un impact na kata spiritualité pour que biso tozala racheter lelo et sengene ki Yesu Masiya pesa après ça a mis pesa lokola meka a mis pesa lokola sacrifice afin que biso lelo tozala sauver et tant que ba pe a toloba pe à son âme te ndongo lobi papa Edingwe il a sacrifié plus de 24 tabac tabac déjà battu donc na 24 tabac wana donc papa Edi azaki représenté na 24 communes à l'époque parce que comment dans la 24 communes, il y a 20, donc dans chaque commune, il y a qui est représenté. Voilà la raison pour laquelle il y a une gloire. On a une 20 gloires. Parce qu'il y a beaucoup de gens, à Tikan, il y a des familles, pas de problème. Parce qu'il y a 24 personnes, il y a aussi des familles qui sacrifient. Voilà la raison pour laquelle na domaine nyonso ata na ngambo bonzambe ata na ngambo na biso soko lingo récit soko lingo kangola mo okene liboso il faut des sacrifices quand tu ne sais pas se sacrifier soit tu peux te sacrifier dans la prière ou sacrifice na yo la offrande sacrifice quand yo na maramunyo sota mo ngaro mata il faut avoir une sacrifice donc soko mi pesa kambeka te soko pesa ka sacrifice te yebaka ke au Bengamio dans la célèbre. Batu tous au monde à l'élo, homme de Dieu, mati. La vérité où Asimba Bakis, mais au nion soit mati. Il a un sacrifice, oyo, et zo permettre l'élo, baza l'icolo. Tant sous à gênant, tant sous des ans, tant sous à se sacrifier, jeunesse n'est mobile, pour mon monde, pour azali. Donc, si tu ne sais pas, au babengi sacrifice causer la grandeur si tu ne sais pas au babengi sacrifice causer l'élévation parce que soko yebi au babengi sacrifice yeba que élévation et la partage na succès que la partage na yo réussite que la partage na yo voilà la raison pour laquelle au monde moi nzamba benyo o bise papa otobondela ko sala sacrifice a au monde ngoma be OK sacrifice na lobaka mama Fatou soko za makasi na prière dans ma casse dans le sacrifice. Parce que nous avons besoin de s'agir et renverser hôtel, il y a des parents. Mais nous avons renversé hôtel, ils ont soit bâti hôtel. Ok, hôtel et Bundarara contre hôtel. Si vous avez un monde de ténèbres, c'est comme un bota. Si vous avez un bota, ils ont ça hôtel et une sacrifice, oui, pour bundir sa place, ba sacrifier ma bota parce que tant que bon de l'exemple pas mon mécamo likolo wana ya mwana ko sala ke ebenda makambo ezala ki te na vie na yo ezala OK soki na baka soki prophète Elia kitaki moto parce que abatizaki une hôtel dala kaka atie ngombe asopi mai ape mais moto eti likolo ekiti eziksi mais secret o Elia yebaki ba prophète Abal ba yebaki a moto
qui secret à sacrifice. Voilà la raison pour laquelle et l'autre Ganisha Eli, le papa prophète Abad, ils ont sacrifice. Ok. Alors, moi, nous avons Oyo aota la biso quel que soit partout dans le monde soko lingo récit na bitumbana il faut y bâtir hôtel il faut y sacrifice ces années quand tu fais des sacrifices na bi sacrifice et gros longola libala na monde éternel et maintenant on a visible et gros longola place va sacrifier libala na et maintenant on boyo mona à cause offrande à cause de sacrifice soko y a bi sacrifice c'était. Et là, le roi me dit, maman, prophétesse Fatou, Sambela Ponanga, Nana Posa Mabota, Nana Posa Lou, si vous avez Sambela Ponanga. Et l'autre que ça, il a anticipé ma bota, et ben dans ma bota, et là, il y a plus sacrifice. Ok. Donc, il n'y a pas de temps, qui est dit, il a sacrifié 24 interventions, 24 ans. Il y a du monde, il y a du importance à sacrifice. Biso ne ba na nzambe to ba maman pas habiter to sambela bo mais problème ne se misala ta sacrifice sombela ta nzambe 2 micros 3 micros to cha église afin que tant ba bazo yemba nzambe a benda likambu oyo ze tarder na bina te bino ko offrande des bibliques sacrifice des bibliques ya momo ba te belé aux un blocage financier. La finance va pour mon amour dans la finance. Oui. Finance va pour mon amour dans la finance. Bon, on va somba en calupang. Ah. Alors, il y a un apostle dans ma pamboula, tu ne sais pas donner, tu ne sais pas faire des sacrifices. C'est ça. Faut pas mon nengeni. C'est comme era copé ça balacation et commis. Au moins sambela pona ngai sambela pona yo pamba mais délivrance ezosenga baservice délivrance ezosenga sacrifice tozonga kaka na papa ebingo oyo aloti otika biso lobi il a sacrifié plus de 24 ans wazala célèbre et yo lingo ozala célèbre sacrifice nini opesa c'est ça yo lingo obikisama oui nzambe abikisaka nzambe biso nzambe asalaka na niveau na nzela basali na ye nzambe ango kokangolo pato obondeli kokangolo mais eya leloko mosusu oluka soki ose sacrifie te soki otie sacrifice na mesa te soki otumbi mbeka te ozwa te. Voilà la raison pour laquelle bana nzambe nyonso bazolanda biso sacrifice ntango asengaka bino pesa ofrande boye sala sacrifice boye eza na pamba te ezalaka mpona bolamu eza mpona bolamu na ye po obenda makambo wana eyaka tokende bato bakendaka oyo bakenda pandako mpo nga nano akenda pandako bakende toyokaka oke boye nganga biso tiela bakoko tiela bilima so babi tiela bilima me mbongo nyonso yoki nango naso mama fata bi bosoutenir mosala nzambe ndeti po towana posa caméra towana posa caméra towana posa balampe towana posa balumière po tosunga bino na baprière biso tobi bango mpe baleki isi kosenga mais oza na besoin obika oza na besoin ozwa mokanda na poto stabilité etungisa o eya na bato mosusu baza na baimpuissance sexuelle makasi eya na bato mosusu mokongo kolone esalaka te eza na moto mosusu aza na problème ya mabota eza na moto mosusu so osombeli nzambe caméra esala eganga excusez caméra soki eza 300 so 400 eganga mais eya na bato mosusu babebisaka ba 300 ba 400 kaka boye kaka na bamosusu ba 3000 ba 5000 ya kefera yemba fali yemba 10 000 $. Donc ndeko azolanda biso na France na Paris partout na oui même okoloba mama face donne numéro ya mama face mama fa na otilo caméra et osunga biso to multiplier sous émission to multiplier sous côté ya bino to multiplier sous kopambola bino na maloba et kozala bien mama Fatou. Vraiment merci beaucoup, j'espère que Waneza entre parenthèses boningaki kaka bo comprendre impact oyo eza ya saki mutu so aloba bon olobela la ebingo non papa même na kati ya Bible nzamba pesa exemple ya serpent. Okay. Serpent za mutu mabe. Mais nzamba tala bi na kati ya serpent na tia nini imprudence. Oui. Ayebisi ba ne soyons prudents comme les serpents. Donc biso pe tozwi exemple wana kaka ebingo azaki mutu mabe ebingo ndoki alia michopo ya bato. Okay. Mais oyo tokangi po koma champion asala ba sacrifice. Yango lelo mutu nyonso banda kobanga ebingo il a sacrifié sa vie. 24 communes à Kinshasa a eu 24 tabac.
akundi awa akeli su na Carrefour akundi awa akeli su tie ko abi balobi na butu bon mais yo soki ba biso to kota prière tinda ta ne fils que 200 po bandoto na biso komaka ba hôtel bolingaka mbongo mingi et puis maman Fat na basi tango edinga sala ba sacrifice bongo feli ya na quartier moko ta ko arobima na commune ndeta ala na commune na matete a gagné parce que ba sacrifice wa sala ki si les 24 communes ils ont représenté na commune ata yo yé quartier oza célèbre soko bundi na yete moi oko ma célèbre exactement mais soko bundi ne akolonga parce que na kata commune na bino avant yo bima ya za dia représenter OK aza dia représenter hôtel déjà tant que yozo bimonga kata nani hôtel yedingo ezoganga na quartier na bino OK c'est ça aussi et ça révélation moko profond l'homme de Dieu doti yozo ya uti matete ye déjà a installer wana nchili installer donc aso achap aposa ba hôtel na 24 communes sur la langage spirituel do ba hôtel na ezaki na 20 yosko hôtel na yo eza wapi au bâtir hôtel mais au ligne kaka oswa vraiment merci beaucoup j'espère que place on a bolandi continuité ya kosolona homme de Dieu pasteur Robert Makaya numéro ya contact ezana ko hésiter ko bengate hôtel eza très important l'homme de Dieu na moni likambo hôtel auto fungula on peut toi c'est pas tu vas négliger oui hôtel eza très important donc yo kana bisolo prière nyonso oyo elandisami na sacrifice te ezalaki na exaucement moke ya biso prière nyonso oyo elandisami na sacrifice te ezalaki na exaucement ya biso nini nzambe Noé atoni masuwa papa zanga atoni masuwa ntango Noé aye kotumbela nzambe mbeka c'est alors que nzambe alobaki na Noé boye na koboma susu mokili na mai te parce que nzambe ntango Noé afui sacrifice et nzambe ayoki parfum de bonne odeur emati nzoka nzambe mpe azalaka na zolo azalaka mpe na matoi azalaka mpe na miso azalaka mpe na donc nzambe aliaka e nzambe aliaka basacrifice ntango Noé atumbi c'est alors que nzambe ayebisi Noé banda lelo na koboma su mokili na mai donc tala kaka nzambe akelaka su te mais à cause ya sacrifice nzambe akele arc-en-ciel mais à cause de sacrifice nzambe akobenge loko ezalaka te na vie na yo na famille na yo na bandeko na yo ezala à cause ya sacrifice et moto oyo aofriraka nzambe biloko ya malamu oyo atiaka alandisaka prière nde na sacrifice nzambe ayaka kointervenir et nzambe ayaka te place sacrifice eza te na baprière na yo ntango ozobondela mpona bato yebisaka bato telemisaka sacrifice bokosala prière un mois sans sacrifice réponse ekosala ata 2 ans ata 3 ans mais soki sacrifice ezali ebendango yango wana omoni bato ya molili bazoprogresse koleka biso bana nzambe me moto oyo akiboye asimi kisi boyambola pambola wapesaki babise pesa mama pesa papa pesa yaya pesa leki mama atosi asali amati parce que yo ntango ozotosa te parce que sacrifice eza écrit soki yo otosi te okafuka ndenge yo olukaka makambo ya minene mais tu ne sais pas kopesa ofri Abraham abati hôtel amemi mwana nzambe abi te zwa mwana onyama oyo tumbela ngai lelo akoma Abraham kutu na Sara yo sala sacrifice Abraham asala pokoma nzambe Abraham avant Sara va Isaac si baliaki yango bapambolaki baliaki afui abite bokende boye na yangi nzambe bakende boye te mpona afrike ntango bato wana balie babi lelo nekeki wela na même aire yoyo Sara kuta seki ya mutu tu aliesaka nzambe mutu nyonso azwaka shwa basali na nzambe mutu nyonso ase sacrifia mpo basali na nzambe vine kaka que Dieu vous bénisse. Vraiment merci beaucoup, j'espère que vous kiwana moi exaltation moké meto kofungola ngo à la prochaine. Vous s'abonner kaka ya malamu eza a pe amankoni ati. Awa eza bio.
Bio na bio, on a un mankioniste. Donc voilà. Pour s'abonner massivement, j'espère que Boyo qui s'écrit à Kopambolama, il faut que ça la sacrifice. Il faut qu'on bâtisse hôtel. Yo mutozo landanga oloba mama fa ko bâtir un hôtel les alaka ndenge nini. Obengi numéro à pasteur Robert Makaya boko solo la ako expliquer ako orienter selon Saint-Esprit ndenge nini okoki ko sala ba makambo na nyoso. Vraiment merci beaucoup. Papa Robert, ya mibale lisusu na linga kito solo la par rapport ya maramu na biso ya mboka. To beta lisolo ya mboka to koki koleka boite on a RDC. Ba prophète babimi ebele. Ba message eza ebele mutu nyonso aye na Congo. Na yokaki ba tiaki ceux qui prière, ba tiaki ceux qui prière pour na Congo quelque part. Mais entre-temps que Goma, ils a déjà tombé, Bukavu, ils a déjà tombé. Ouvrir ande bakoki te parce que ouvrir eza na kisi ya makasi. Kuna pe ya opesi mbwa boye. Corneille nanga kena osala meeting na Bukavu babwaki grenade batu bakufi. Papa Robert, pona Congo toloba nanu na bana nzambe de partout sika bazali okoki oloba nini? Nzambe apambola bayenyonso bazolanda biso toujours na biso message ya Congo eza bo Congo titoko makaka moi nzambe azozongisa Congo na bana ya mboka. C'est-à-dire kimia dokota na territoire wana ya est na Goma, Masisi ba récupérer et biso ba Congolais biso FARDC et pour récupérer ba territoire Goma, Bukavu, Vira, Congo kozonga na maboko na biso. Parce que pendant que je priais, Dieu m'a montré deux choses. Nzamba bisinga na bisa ba nyonso bazolanda biso boye. Pendant que je priais, namoni Nzambe a télémisi ba ange na toutes les provinces nyonso ya RDC. Nous en avons 26 namoni ba ange ba télémisi na tous les 26 provinces ya RDC. Et bazaki habillé en robe ya pembe. Et bazaki na deux écritures ezaki na bakati ba robe. Na sima ezalaki sécurité na liboso abakomaki pe. C'est-à-dire Nzambe assez ba ange na 24 na 26 provinces nyonso pona ko chaper et puis pona ko sécuriser territoire nyonso ya Congo. Parce que mutu nyonso ko banda lelo le 1er mars titokoma na avril mutu nyonso ko o rebelle o nani wa kokota na territoire ya Congo Nzamba ko confondre parce que Nzamba yoki kolela ya ba Congolais nyonso ata ba obaza na diaspora partout bazali bazo prier pour na mboka na biso Congo. Et fini et terminé, troisième mois, au titre de ma quatrième mois, nous avons sécurisé toutes les provinces sur la RDC et puis il y a le Chaki. Voilà les messages que Dieu m'a dit. Ok, merci beaucoup. J'espère que le message Boyo qui pose que Awabiso Mankionis a raté, je le répète. Awapea Mankionis aux allées sikate. Bien aimé dans le Seigneur, parce que surtout à la Katia prière, Boyo qui message que Nzambe azo chapé na Katia Congo. Okenyo Sobazouaki. Et ça pour en attendant que tu récupérer en haut parce que Congo et ça mboka et laka makambo kitoko et la raté. Papa on ben moi mot de la fin, numéro de contact. Moi ba mote na batundamu oyo yebi, moi appelle pe na bana na omo susu bazali banda et ça kitoko makala. Nzambe apambola yo mama Fatou, nzambe apambola yo chaîne na biso Feza TV et que ne biso ba elinga nous pas s'abonner te chaîne yango awa. Bonzambe na bonzambe vandi awa. Nzamba pa mwa ba nyonso bazolanda biso. Vous avez malade, vous avez un problème les autres misayo. Vous avez un problème à mukanda, vous avez un problème et tout miso tant Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement. Na lobaka maloba Nzambe le bibo venez à moi pour tout ce qui est fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Amen. Biso seconde de la Nzambe so beli biso to orienter numéro na biso za plus 243 081 91 030 33 plus 243 81 91 030 33 ata ozungate so bengi maman Feza a communiquer au numéro nanga maman Fatou Tito a communiquer au numéro nanga et au solola to orienter yo kino Nzamba opesa solution à ma problème yo. Que Dieu te bénisse. Je salue Moko Nabengaka, je salue maman pasteur Sarah, que Dieu te bénisse. Salut, nyonso na moni pe ya na biso kuna na régie, que Dieu te bénisse. Et il y a pas toujours. Il y a pas toujours que Dieu te bénisse. Et ceux qui Nzamba zonité
Maman Fatou, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, mes chers internautes de partout. Merci beaucoup, Nabana Nzambe, Bino Batouzo et Titan. Yakolanda Biso, en tout cas, Tolobi, Likamomoko, est très important. Le numéro est affiché. Wana, vous pouvez nous appeler. Le numéro à Pasteur Obé est affiché. Au Bengi Biso, Toko Oriento, Toko Sungayo, vraiment dans la prière. Jésus-Christ revient bientôt. Dans ta vie à Jésus-Christ, au s'abonner à Jésus-Christ, au bois Kangunda à Jésus-Christ. Je sais que Congo et Zamboka et Laka, il y aura toujours la paix. Amen. Corneille Nanga, l'eau est pour s'en charger, n'a pas tenu au soin, n'a pas à l'eau est pour charger. L'eau est pour s'en charger, je dis merci à Emilia Panzou qui était à la réalisateur, toujours Zambe Azamala. Ce qui nous a besoin de télé, tout le temps, bye et à la prochaine.